Bonjour Bandeko, encore une fois, toza kolobela makambu ya musique ya mboka na biso. Précisément lelo naza na vie na ngai ndeko na ngai Sebondo ya machine. Makambu ezoleka ba suite ba makambu eza koya malembe tozoye ba vérité malembe na likambo etali ndeko na biso Sebondo. Nini mutu ekomeli bango problème eza nini? Alors, ngai personnellement, na uti kolanda batu na ba réseaux sociaux, na landi ba sarato la bango bazwaka likambu. Natali nani oyo Karine Mokonzi pe Natali na landi ye ba Virginie Manganga, ba Marlène Kasanga. Donc makambo oyo eza lisusu na niveau ya maison mérité. Bato nyonso noti koloba eza bato oyo baza ko sala communication ya feregola bato tout noti kotanga bakombo. Alors bandeko na ngai makambo ya Linda na Sebondo eloko na koloba ndenge na lobimisaki émission lobi na lobaki lobi audio makambo ya audio wana ndenge ebimi ndenge nini ekomi na réseaux sociaux. Nani mutu a publié yango na lobaki na tunaki ba question wana mais lelo ne kozwa réponse ya sûr ya ko confirmer que en tout cas ser na biso Linda Mundele mutu atindi a publié ba audio wana. Mais ça ne s'arrête pas là. Et loko naza ko mema na kati émission na kati analyse oyo ezali kambo mususu nini nde ekomi na niveau ya kobunda ya kobeta Linda Mundele toyebi ke kobeta eza mabe. Mais koyeba kape source, ça peut nous permettre à koyeba nini nde elekaki na famille parce que ça déjà makambo ya réseaux sociaux. Likambo ya liboso fona loba na bino bato o bazotia ba photo ya Linda na réseaux sociaux eza ba photo ya kala. Ba audio pe ya kala Linda za ko solola ba audio ya kala mais bato bazosala lango émission on dirait loko ya lelo. Abetama déjà kala ba audio toyoka. Ça c'est vrai. Eza mabe oyo Sebondo lobi asali mais tango toza ko analyser e bandaki ndenge nini po bakoma na niveau wana c'est là où l'intelligence commence. O toza ko yoka Linda Mundele c'est comme si o tozoyoka abimaki na butu na ndaku tango Sebondo baza ko lala on dirait zalaki na plan na ye na batu moko boye. Alokira se Shaingenge ezape na joueur moko ya balle soki Meshaki bango tu bazalaki na kope na Linda Mundele. Linda oyo aza mwasi babala officiellement a se permettre kobima na ndaku sa koyebisa mobali mazo kende na boîte na bar na terrasse. Je pense que ça terrasse et si kaza ko kende azo kende kokutana na mibali. Soki bazalaki na problème au moins alobi ke nga na bimi pona ko se défouler par exemple soki na tikali na ndako tokoya ko bunda na bimi na nga pona ko diminuer tension ezali kambo mususu. Mais bazalaki déjà ya kolala tangu papi kakola za vraiment na kati ya kolala na kati ya pongi Linda telemi abimi afungoli porte ake libanda wana eza fraction munene ata soki abeta makito otoza ko condamner nga nazo loba ndenge ebandaki. Bato ebele baza koya na ba soki bato ebele surtout o baza koya ko défendre ba réalité ba version ya solo o etindaki bitumba ekoma ezana bato baza kaka na balingi ba pesa Sebondo problème yazala na problème mutu ata soki boza ko juger il faut ko lukape boyo ka version na ye bien que akozala juger pour abetaki mutu eza déjà problème mais azana posa pe bayo kaye bayoka makambu bayoka version na ye parce que ya Linda nde tozoyoka epa ya basi nyonso bazo relater problème ya Linda baza ko s'attaquer na audio wana ya kofinga mais baza ko kotala te pourquoi ebandaki boni bakende kofinga ye na niveau wana eza na cause sika cause toza koyoka déjà eza ete tango Linda kendeki na bar kokutana na ba Shaingenge Sebondo tango alamuki amoni Linda zate
ameki kobenga ye na telefone. Kobenga Linda na telefone, Linda zozwa mate, atali na ndaku, abimi libanda na ba parcelle mutu azate. Atake mobali. Il est responsable ya ndaku. Mwasi na ye. Tango abimi komeka koluka Linda, amoni na terrasse na quartier na bango, so na quartier na bango. Tangu amoni ye, Linda pe amoni Sebondo. Mais Linda asali sambla neti amoni ete. Tangu Sebondo azongi, akozela Linda aumeli, olea kozonga directement akende pa mobali po bamoni déjà si abimaki aya ko s'expliquer par exemple pourquoi abimaki atikali kuna lisusu tamula iso ki plus d'une heure de temps. Sika tangu mobali azana ndaku, motema eza déjà moto. Ngana za komona ete kutu nani Sebondo azalaki na moi maîtrise. Omona mwasi na yo na bar na mibali misusu. Et puis eza mobali ya n'importe qui te, eza musicien ya opposant adversaire na bino direct ya BCBG. Mais Sebondo a se maîtriser, au lieu kende ko seme trouble na bar, a se retirer pembeni na zongi na ndako auze la Linda parce que makambo foyer, il faut se régler na fukati ya foyer, libanda te. Wana ngai nazomona moi sagesse muke ya ndeko na biso Sebondo, au lieu ko créer des ordres na bar. À faire respecter moi si malgré que a sali mbeba déjà, mais Sebondo a faire respecter moi si na libanda ake kozele na ndako. Tangu Linda azongi na ndako, Linda au lieu à s'exprimer atiepe mapeka bakomi kosala ba échange de paroles. Mwana mobali na bakanda ezala yo ezala nga mutu nyoso réaction ya mutu. Mutu na mutu azana ndenge asalaka azakala ba réaction. Ezana oyo soki a réagir akofinga, mususu akobunda, mususu akobimana ya ke place mususu. Mutu na mutu azana ndenge ako ya réaction. Ya Sebondo tangu Linda aza ko répondre ye, alors babandi kobunda. Kobunda wana Linda moniki ako résister te akimi neti mwasi nyoso akimi. Tangu akimi ole Sebondo alanda sika ndenge na komo ko analyser atiki ya kende. Tangu akei on dirait babandi ko benga na telefone. Tangu Sebondo sikaza ko benga ababazo benga na baza ko finga na telefone bango bayeba ni babunda banda so eza banda kala babunda kana bango sika ba appel wana tangu baza ko échanger Linda on dirait ne toza koyoka azalaki ko sala nini ko enregistrer Sebondo sika pona koyoki sa Sebondo soni mobali na ye papa ya bana na ye a kati ba audio atinki ba audio ya Sebondo wana ya muke wana nde atini na réseau yango na zeko tuna na bino lobby nobi mais comment expliquer audio wana ezala soki ya ba 15 secondes kaka na makambo nyonso kozala audio ya 15 secondes ngana tunaki mutu pe pembeni azate makelele ezate audio ya ndenge nini oyo audio ya ndenge nini o ezangi makelele batu bazako bunda me makelele na nini na ba arrière plan ezate yango na lobaki ezalaki na suspect sika déjà tozu réponse que sœur na biso Linda mutu a publié eloko wana pona kosala nini konuire mobali na ye so ebotali bien sika ba eza deux qualités ya personnalité mutu na mutu aza na façon ya ko réagir. Sebondo akuti mwasi na ye na mbeba mais se maîtriser libanda azile na ndaku kanda babundi. Linda pona kanda après ko beta ye a préféré kolonko bimisa ba audio ya mobali na ye libanda. Des personnes différentes. Alors si kabino batu boza koyoka ngai, est-ce que Linda sali bien ko bimisa ba audio wana selon ndenge toyoki histoire ezete Linda abimaki na ndaku ake ko mwa ko se divertir na mibali misusu mwasi anda usuna butu. Est-ce que eza ya solo? Soki eza ya solo, est-ce que Linda sala ki bien? Après koyeba koza mwasi alibala, soki ozo kokate omoni ke kosimba te, olia ko se ridiculiser boy pendant que boza déjà na bana, pourquoi ne pas kotika
mutu na mutu akende nzela na ye. Wana question kaka question simple naza komituna parce que makambo ebeleza ko baluka na tete. Bandeko na ngai nayebi ke bozola na ngai boko pesa po devine na bino na commentaire 10 minutes na ngai koki o na sala la ka émission mais muke mais na lobby bien na lobby Linda atika ki mbetu atika ki sebondo na mbetu ake libanda kokende kuna ake kokutana na Shaingenge o ayebi ke Linda za mwasi ya libala aza kende ko sala na ye nini na butu mwasi ya batu mama na biso pe Linda mutu oyo aza kozwa yo libanda soki okabwani na ndeko na mobali na yo papi kakol papa wana deja bayebi ke oza mwasi ya libala ozobima libanda soki bazwi yo pe bakoyeba ke mwasi oyo abimaka libanda nani mutu akobala yo akozala te parce que bayebi ke deja oza infidèle ata soki bofingi par exemple nzoto ya mobali na yo eza muke soki aza ko satisfaire yo te mais olia ko kende ko sala ka ba ekobo libanda pona ko créer problème ba ko créer ba malchance ba maladie mieux vaut se séparer po ozana posa ya nzoto munene kende ko se séparer o sepela nango ke ko sala ba chantage ko banda ko swana inutilement pendant que oza ko bebisa oza ko ruiner famille kaka pona likata ya quelques minutes o ruiner foyer na bana bato baza ko pesa yo baza ko peso ba masanga par exemple baza ko loba baza ko peso masolo ya litoi eza ba masolo moko temporaire après ko sakana na yo ba ko kende na bango yo mto ko tikala na bana obanda ko tanga ba calcul okebite esiko ko kende pe ya munene ko zalate esiko ko kende ya munene pe tamuse ko zalate tomona ebele toyoka ebele ba résultat eza toujours catastrophique oyo za na ye aza mieux koleka ba oyo zo mona libanda ngana ebisa yo bona peso conseil alors gilma simtuna bino bo pesa ba point de vue na bino na kati ya commentaire toza toujours awa pona ko lobela Congo a plus.